Merci beaucoup. Danger. Merci beaucoup bana Congo bande ko bozolanda biso partout mokili mombiba balobi tozaka na matanga boyebika Belgique biso toza bakolo matanga tozoyamba kaka bapaya nyonso tu bakoya bakoleka na micro na biso ya fimbu na fimbu toza na réel plaisir ya koyambela bino lelo leader amisi oyo aye inikima komona biso ayokaki sango wana esalaki epasi leader amisi auti Paris aye kotala biso ba évolution matanga ndeni parce que Rafi Ntumba azali petite sœur oyo bazalaki kosola très bien en tout cas ndeko na biso akufaki lobi aza na mort ya la Louvière batiaki kuna en tout cas communauté congolaise nyonso zaka information tozopesa lobi ba longola ko kuna ekende na Liège mais merci mingi na bandeko oyo bazotika biso te en tout cas papi Peda Palmira Mulamba Sir Poli Lumumba viens na Luizo Mbata ndeko amisi leader boni Ken Piana en tout cas kimi ezate mo musalo to salaka aussi ba musicien ba comédien ba journaliste presque biso tout toi bata média voilà donc toza eloko moko donc o ekweli bino ekweli pe biso ekweli pe ba musicien aza mo pandisango et puis na âge na ye kotala ndenga tiki bana donc ngai passe na ngai eza ya bana bana wana muta kolinga bana wana koleka ye moko akozala te azala tikala pe kozala te okola kisa bana wana bolingo nyonso ya mokili mais affection ya mama na bango et puis bana wana bakendaki na mama tina hôpital voilà donc ko apprendre nouvelle que mama za lisusu te donc nga siko na mitiaki na place ya bana ozuna oya mukolo ozu olandie na esuka douleur nini ya oyoka donc ken donc atiki mwana Rafi na liboso aza na 17 ans aza mwana mwasi selon éducation ndenge mama na ye abokolie abateli mwana na ye très bien awa sikoyo leta azoluka mutu nini akondima kozwa charge ya bana balobi eza na deux conditions mutu wana ifa azala responsable mutu wana ifa prouver bango asalaka baotikela bana epa n'importe qui te soki na deux conditions bapesi wana soki mutu amonani te baplace bana na mundele ye moko récupérer bana non mais ken na ndenga réalité biso to ba africain to ba bantu je pense fa izana mutu moko akozwa le devant mbala moko azwa bana ya défunte ou autotika biso je pense pas eza pena idée moko ya bien nanoté pour le moment pourquoi Rafi Ntumba azana famille biologique oya ye tu vois donc eloko liboso ezali malgré mamweko ikoto il faut battre awa bazala en communication na famille ya Congo nde bako décider nde ma amnyo est-ce que nakoya biso eloko moko totindaki bandeko nanga oyo bozolanda biso totinda bandeko na biso ba journaliste bakendo luka famille ya Rafi Ntumba Ivi pa makendaki Tedingala pa kendaki na bandeko na biso ba concert na biso msu ya basi bakei ko luka bandeko ya Rafi Ntumba na ebisi yo bandeko bakendaki bazalaki un peu décis bazalaki décis na sens Rafi Ntumba neti ye na famille na ye c'est comme si bazalaki na moi rancune donc bazwi voir même ba bengani ba journaliste ba fingi ba journaliste biloko na koki ko prononcer awate balobi no bolongwa wana bokoya sala mbongo epa na biso te biso na famille to wana place otia matanga te matanga ezate bokende mais famille ana kaka oyo ezolanda biso famille ya Rafi Ntumba bandeko nyonso ya communauté congolaise baza na souci to pe ndeko na biso ya mwasi bino famille bozobenga na ba journaliste ke baza ba youtuber bazoluka balia mbongo na sima mitu na bino bobengani bango bolobi bokosala na bino matanga te est-ce que famille koki ko se comporter bon est-ce que wana eza famille na ye ya solo naza famille na ye ya solo lelo soki problème oyo ekomi na niveau que président de la république appelle sa cotisation
Est-ce que famille n'a pas retenir le même langage ou va retenir ya mambongo bandi mambongo le lo ba lo ba place ya kocha matanga ezati mais lobi soki ekomi makambo awa mbongo bima okomona famille wana bakobosa na ndenge babenganaki ba journaliste babandoluka susu Zembe na kati te point oyo lobaki ya bana osulinaki point moko bien lelo bana na biso mona banda kunde to vivre na bango mambo ezalaki osutuka mwana na moko propre mais oyo kelote na ba kititesse sikoyo soki o adopter bana oyo la leader ya defense likambo na lobi na boyi na zala neti songi tozo ndeko na biso mwasi bango de bakenda sur place na famille ya Rafine Tumba expliquer biso ba réalité ni bakutana ina on dirait qu'il y a Kinshasa maman bonsoir ya pito nalingi o se présenter ozanani osalaka nini o se présenter na bandeko ba Holanda biso le pito naza moko pera ya bapandisango neti yo nayebi te na okota makombo pe naza moko ya bapandisango bato bayebi ngai même na voix naza pe na chaîne na ngai YouTube nde nautaki osolola na yo par rapport ya baréalité oyo tokutana nango kuna pa barafine explique ngai délégation ya Kinshasa oyo bokendaki koluka famille ya Rafine oyo bokutana na famille ya Rafine bozalaki combien de personnes tangela biso bakombo ya bajournaliste oyo bokendaki délégation mais tozosala émission mpona koéclaircir bato mpo bato baloba famille ya Rafine tozo enregistre émission toza na leader ya misi awa auti Paris aye tosala na émission azozonga na ye Paris yango nalobi bato baloba famille ya Rafine ti sikoyo bato basala makambo bajournaliste bakoti nano na contact na famille ya Rafine te yango nalobi boye bino bajournaliste bokendaki yo Yves Pamingala pa famille wana yambi bino bien te yango nalingaki oconfirme biso tokendaki ndenge bapesa biso numero ya petite sœur na ye toke tanti na bato tokomi ayambi biso bien na adresse bapesaki biso ayambi biso bien tosololi ayebisi biso keno bango baza bana bazozela mikolo na bango bapesa bango position ya place ya kotia matanga ya place ya kotia matanga bon ntango banzi koexplike biso tobi ok problème eza te tozozela bokesa biso adresse place matanga ekozala po biso toya baninga na ye bacollègue na ye ya mosala soki tozwi adresse boye topandasango mpe mpo baninga mosuku oyo bayebi adresse te bazotuna na biso mpo baya tolela moninga to asiste biso topartage mawa toluka ndenge ya kosorganize mpona kokunda moninga nde bisi biso te problème eza te biso toza bana tozoza mikolo bapesa biso place oyo matanga ekozala po tosala nini totia matanga papa Rafine ayebaki nani teke Rafine akufaki ntango baye koapprendre ye nde kosalaka ye tozozela bapesa adresse po tokende kuna mais malgré babomaki bapesi biso adresse te nde nani tantine moko elobima na kati ya lupango donc toyebi ete soki ndeko soki mama leki soki nani abimi atuni so tozala nani tose présente ayebisi biso abibino bajournaliste boye apo bozwa baimage bokende kolekisa yango na bachaine na bino ntango bozala mbongo na bino kuna bakoganye bavie na bino ale bamosusu mpe bakozwa baimage bakomi kokritike kofinga Rafine mpo tomoni deja balive ndenge ezosalema bato baza kofinga bato baza koloba nde togarde mpe silence totelemi toyoki ye nandenge akotana moto akozwa image te tobino biso toye kozwa image tokoki kopartage mawa na bino mpona kosignale mpe baninga mosusu bayeba place matanga esali moto akofilme awa te bofilme awa te oyo komeka kofilme awa libolo mama na ye wana ndeko ya Rafine wana ndeko na ye te tantine mwa abima na kati ya lopango azalaki na kati ya lopango nde abimaki nde ainjurie biso afingi biso ya bamama nde apres toye kozonga na biso toza na rotema osala te totrene wana ti toye kobaluka na biso tozongi omoni na
makambo elekele biso boye famille bamekana okolimbisa mwa moke po toza famille biso toza famille professionnelle ya Racine toza famille professionnelle ya Racine so tozoya vers bango eza po tosangana toluka solution ndeni nzota ndeko na biso koya ndeni okunda mekundala ndeni organisation kosalema ya pito. Merci beaucoup. Tozongela tosola na leader ya misi ndonga toyoka kaka ndenge bosalaki effort parce que bato mosusu baokanisa bajournaliste baosala effort te ya koluka tobimi moi totiki concert ambie toki koluka place babandeki kovanda liboso na avenue Limete na Petro Congo tokomi kuna okuti balongwa bamama bazolisa biso babi te balongwa awa kala deja balongwa kala me garçon moko aza awa akopesa bino numero ya fille moko asolaka na akokuta bino numero ya leki ya Racine nde leki ya Racine akoyebisa bino place matango eza biso mpe toyebi te place matango eza nde lafiaki kopesa biso numero ya leki ya Racine tobengi sasa talo moto abengaki tobengi nde apres koro tokokende kuna tokomi mpe place apesali biso adresse tokomi mpe tokuti bango bazalaki nano kutu debu na bamotion wana kolela kila na tanda bazolaka bamikolo na bango batenga bango babisa bango boya matango eza place pleine. Merci. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Leader Amisi. Oui. Yo moko oyoki ndeko na biso oyo bakendaki parce que bato mosusu bakendaki mena oyoki place alobi babenganaki bango ta non nga selo ndenge tosololaki parce que awa azoleka azanga commentaire natie commentaire te eza makambo oyo tosololaki babengani bango bazongaki desi wana eza selon rapport oyo apesaki nga na ndenge bafingaki biloko ya bamama ya bango oyo euti obima awa donc nayebi te conseil nini opesa na famille ya Racine Tumba en tout cas eloko déjà na koloba malgré famille artistique eza ndeko ba journaliste baza mais to bosana te Racine Tumba ndeko na biso o atiki biso aza na famille biologique na ye voilà ou soit soki lelo place akufeli eza awa na Bruxelles place o bapesaki document place o balandelaka ye na bana donc soki côté ya bamama to côté ya bapapa bazwi décision te na buzoba na nga ebike mundele akozwa solution si ça vient kundango akokundango sans koyoka kutu mutu wana eza déjà moi nakoloba eza déjà première mois solution moko boye en attendant ekobima mais soto zongi siko na ndenge na biso ya communauté congolaise ken piana na ndenge mabete Racine Tumba na musala nyonso asalaki akokundamaka lokola mbwate mbangu te communauté fo etelema eloko mpe bato bazolela makasi balobi ka Racine Tumba azalaki parmi basoda ya fer ayebani na bamusicien mpe ebele azalaka bape bakebete bamusicien ya mboka na biso alobela bamusicien ebele mais toyolo basikoyo na bavoka ya miziki oyo ezovenir lelo entre bagaulois na bawarion ye azalaki mpena proche ya fer egola ya makasi basala bémission tro na fer egola azalaki mpena proche ya feri eloko bato sikoyo bazomituna jusque là faire poster ata Racine na page na yete moi reconnaissance ya ndenge bazalaki eza question automoni Sarato la zo sala lango ba live chaque jour Sarato la zo musala ya contrôler ba page nyonso affaire ya ba Instagram ya ba Facebook ngata na condamner Sarato la te côté moi na pesa réseau parce que Racine ezaki elie faire elie Racine bazala te sala ba vidéo belé na faire gola ba photo pe to mona ebele ken piana na yo biselo moko nga nazala na volant tant ba pesa nga message ya président Gianni Faye paix à son âme ba bisinga oza wapi na le bité naza côté bona okende boye ate toujours rappeler dans 2 minutes na vi naza na volant bo tellement na nous rappeler biso na tellement ba bisinga place oza wana baluka kende pa président Gianni aza na mabele aza kokata awuti ko tika biso na lui répéter balubi président Gianni awuti ko tika biso akufi ya na tikala na téléphone na maboko na yo nazala na émotion eza pareil comment ce qui fait rigoler le padre quand a eu message aza na émotion azo ko digérer ngote a sala nini en plus loko comme service a sala nini faut temps peut-être on va pas ça la confusion Racine akufa neka lobby lobby kaka na balingi
makambo sarate alingi faire ça makambo nyonso lobi kampiana désolé peut-être parce que biso so na kati émotion est-ce que yebi que faire rigoler les padres aposta vie Janify oh oui aposta vie Janify azalaki pe ko défendre oui yango lobi aposta vie tu vois donc to condamna kaka te et puis na ba page muta géraka page wana c'est pas faire rigoler voilà en plus il faut to kanga pe logo moko bande ko na ngai ba émission bo sala ko ataka ba lelo ndeko na biso sarate la osala live a poster te bongo soki to lamuki na tongo eke to moni entre parenthèses to wera son to aigle fali pupa el marabiyo cho grand frère nanga muto alinganga makasi na mokilio nyonso ye wana bongo soko ba poster avant obi ke lobi na Congo to passer na ba événement misatu to passer na événement Moïse Mbiye to passer na tentative ya coup d'état to passer na liwa ya Rafin Tumba biloko misatu ekweyaki lobi na mboka na biso date ya le 19 mai coup d'état ya même butu wana Rafin Tumba kufi na moi nango Moïse Mbiye aye kobuka stade concert plein à craquer souligner loko moko première fois na monde première fois na kati ya Congo au mona coup d'état et raté en même temps na tongo nango après midi nango ndule bato pe bakoti na mboko coup d'état raté RDC za mboka ya Nzambe on comprendre makila ekotangaka lisusu te tant que biso ba congolais tozo bondela Nzambe na biso akotsa pe na kati ya mboka wana yaya et puis ezalaki journée oyo erreur basalaki Moïse Mbiye azobeta donc molimo santu esprit de Dieu ezalaki na kati ya Congo obike na abulaye neti baanile concert ya Moïse Mbiye parce que bandeko ebele ya presse bon faire ba information ebele babenga nga balobi baanile concert ya Moïse Mbiye par rapport à insécurité eza na Kinshasa insécurité ezalaki mais to moni concert ebeti kimi ezalaki na mboka tina suka na eza pe na bandeko na biso oyo basalaki to boule insécurité zali po image etambolaki na réseaux sociaux ça il faut souligner Moïse Mbiye asalaki plein etondaki sikoyo tokende na lisolo moko awa ndeko na biso jile botayatala bazalaki lobi na ndeko na biso Blaise bazalaki na hôpital place sikoyo ya sere na biso Rafin Tumba ezali bapesaki condition na 2 jours hôpital epesaki condition babi soki bozwi solution te biso mardi tozokunda ye na ndenge na biso tozokunda ye na ndenge na biso en tout cas ti mardi soki bozwi solution te tozokunda ye na ndenge na biso eloko wana je pense esalaki mwa pasi babi parce que ndenge Rafin asamba aza na ye na mutu te donc soki eza réalité oyo tovivaka na mboka libanda voilà sikoyo bandeko ya Liège oyo bafanda ntangola ye na Rafin Tumba epuis wana kuti yo lobi bongo bandeko ebele bolanda biso sans vous mentir bandeko ebele na mboka oyo baboma batata na bamama baza en vie na Congo mais na poto baboma bango baza na mutu te donc situation ntango ye boye communauté totelema biso nyonso tosangana tozala ensemble comme ça tomeka kozwa solution yoka bandeko na biso ya communauté ya Liège place Rafin Tumba azalaki kuna mingi apasata na ye mwa mingi yoka likanisi bazwi po toyokisa masoni te babwaka ndeko na so na libulu mo boye bongo te mais ezalaka soni ya bajournaliste te na bamusicien na bacomédien na baconstituteur ya mboka yoka organisation na bango nauti kozwa mama wana ya funérario baconfirme biso communauté congolaise esali mosala nango ka ndenge avisaki yo lobi lelo mpe na ntongo donc bango mo bazokende kozwa corps lobi oyo tosololaki ifale 48 heures ndenge ezala corps batikaka na hôpital après wana donc basi babengaki hôpital bazokende kozwa corps omoni ntango tosololi na ntongo fiana bakao te asalaka soki na commune moyo te bon kozwa corps bazoya nango na funéraire baogarda yango dans le froid na funérarium ezalaka bazala na chambre froide oyo batiaka corps yango donc wana déjà premier point eza déjà résolu comme ça etikela bino temps bino nyonso bandeko na ye bozwa temps tosorganize sikoyo donc mpo ya liboso ezalaki yango wana donc naye koconfirme apesi mpe numero na ye ya whatsapp maintenant akopesa yango motu nyonso te eza kaka soki balingaki tokotisa ye aza prête aloba ngo mpo biso bakongoli oyebi kaka comme ça arassure motu nyonso mpo nazwaki mpe elekaka ya Rafin na Kinshasa kari bango mpe bazali komituna kaka ndenge ezalaka
mais là pour confirmer ce que c'est bon parce que le reçoit encore lobby et Zoya dans Fédérarium va regarder dans le froid. Donc voilà bien déjà donc si on comprend bien donc communauté est déjà solution solution il y a quoi déplacer corps déjà parce que ndeko on nde azala ndeko moko un peu sérieux parce que ezalaka ateki alobi na sentiment parce que selon accord ya hôpital ba lobi ezali journée ya suka ba solution accord wana ba kundana ndenge na bango non mais ndeko ucho tinda voice aza parmi Batu, il y a association. Il y a communauté congolaise. Il y a la Liège. Bah oui, donc c'est-à-dire que prière n'a vu ces alaka na solution oyo. Voilà. Fait que biso to zo tant ko le lande ko na biso. Donc ça déjà idée bien. Et loko esali to mona le loko ya ndeko na biso Rafine to bezaka po numéro apesa ya ndeko na biso Blaise. Blaise atikala ko changer numéro te. Parce que lobby babandi ko benga ndeko Blaise depuis 4 heures ba benga zo yamba te ayo yamba na moi donc ce qui yamba quitté journée wana mobimba balnga bakunda da Rafine lobby tenga to kaka Rafine na sa kufa sans suite akunda mape déjà donc il faut que ça la moi ikenge tozo pemba na mokili il faut que luka information na yo vie na yo moi 2-3 personnes mo ba bakata position na yo parce que Rafine Tumba leader a misi eloko nga na constata Rafine azalaki ko banga komona ana batu oh nande azali ko vivre na vie mo boye po akuta na mutu azobanga kaka omoni ba rankino azalaki nango ya makambo ya ba video mo basalaka soki afingaka ba mama ba artiste moko boye so akomaki kobanga ba fanatique ya ba artiste wana Rafine pe na tambolaka te donc je pense yango nde esali ke Rafine ti abelaki ti ake ba hôpital na ye mutu azali na suite na ye azate bandeko bazokondane mingi président Ansi président Ansi Luzolo pona nini yende tozalaka naye na Belgique ye yambaka baleki nyonso ya basi lelo ye mutu akomisa Karine Mokonzi na pe mais président Ansi ye na Rafine c'est comme si courant ezalaki oleka te moi lelo Karine akomi otambola partout président Ansi amema partout bato ebele bakondane président Ansi babi pourquoi pas osalaka pe Rafine Tumba ndenge osala pe Karine Mokonzi mais faut oyeba yo moko lobi awa Rafine Tumba bandai ko kima batu c'est-à-dire bongo soki président Ansi abengaka ya yamba téléphone te moi je faut sola da président Ansi c'est-à-dire parce que makambo yo moko lobi yango muto bozalaki na ye donc toi na eloko osala te donc eloko ka to retenir na mitu na biso ndeko atiki biso to luka na biso osamba ya mingi te pe éternel na ye déjà souci eza kaka ya bana baza très miqué et puis to luka moyen akundama na kimia bato bakanisa neti bino ba artiste comédien bokota ya makambo te o etali ba presse na démarrer voiture na longwe Paris na ya Bruxelles félicitations na ya Bruxelles peut-être ba pesinga caché ou ya ka tournage na ye na bengi batu nyonso na kuta na président Mike la Duchesse président Mike la Duchesse na uti ti epa na ye na kuti azolela alobi na kokokate ni ata kosala vidéo ni ata kozana yo tozwi mwa tata ba 20 minutes sololi na tikiye na luki Julien Botalatala ozalaki na ye nde yom to yambinga na luki na terrir na kutana ba ndeko o nyonso plus ndeko awuti ko kufela namoni sasa awa na habité alors sasa Yapito bonsoir boni ngaza bien nakil lobi bokende na famille ya Rafine lobi tozalaki na famille na bango tokendaki d'abord na Petro Congo kongo tokomi kuna bayiba longwa bakopesa biso adresse ya Matete eza na frontière entre Matete na Kisenso tokokoma wana tokutani na tant tokomi wana tobengi petite sœur na ye comme ne Karine ayambi biso après on a rappelé les sinon biso ba collègue ya Rafine to place matin za to se retrouver ta carte téléphone alinga ko so na biso te diko to ten tonika wana ba ko sinali biso côté matin ezali to komi pe solina zo ba image mais alingi te ono place nanu matin ezali ba mité biso to za bana non to décider te c'est on va pas nous abana ko décider te to za juste on a besoin d'information na bino de la média puisque ba to ba yeba ke ezali voilà limite diko tansi mo bando bengi mamaliki obo ba image ko sangu sa famille
et tout ça là bandi ko finga so bêtise donc ça to ça l'émission na leader à Messi merci pour na effort mais bo ça la effort soit bino ba journaliste bo s'organiser bo luki place moko bo boko ça la pe matanga na ndenge na bino parce que soki courir ezate entre bino na famille bino boko lukaka place moko bozo sangana famille ezana na émotion ba okita na bango mutu moko talela rebembeye moko voilà ndeko auto tika biso bazana na émotion ba oyokana biso pe to se bango to na besoin justement quand to yeba adresse officiellement côté matanga ezali parce que zana bando ko na pe ko bita to mais bango balingi pe ko pesa même adresse ya matanga place dans balingo pesa te bana kaka bana ok merci beaucoup merci alors to continuer na biso kaka leader à Messi nasi makambo ngo za ba réalité belé mais na senga bande ko na biso communauté congolaise tozala na solidarité tozala na solidarité batu ya bolingo o bosungaka o pe batu ba moyen bo bimisaka mbongo parce que to tika letenda kundela biso ndeko na biso rafinte parce que kolongola ko place ezali po ekende na manque ya Liège ezala solution liboso ezala kolongola ko place ezapo place wana babi dans 2 jours ba kudana ndenge na bango donc ce qui corps elongwe ce qu'on a habité président Messi okopesa idée nini mpona ko s'organiser parce que Rafini biso na biso bana poto nde toko sala effort ya okunda bon eloko liboso na ina loba na otala ba live beleti na ba TikTok ba Facebook ba YouTube eloko liboso to longola na mutu na biso ndeko akufi na maladi nini yo zo luko yeba Rafine Tumba kufi na maladi boy après soko yebi yango surtout na comprendre de tempo yo zo luko yeba kaka kufi na nini après mutu akufi atiki biso maladi nyonso peu importe est-ce que yebi ken piana yana bandeko mususu batika biso ata na kati ya communauté abela te azala bien balie bameli na tongo akenda lali na tongo alamuki te obi leader à Messi eloko eka musanga bandeko na ngai ya basi oyo bosala ba live boza mitema mabe c'est très mal na mona pena saratola ala sa guerre na ebembi ala sa guerre na ebembi ke naza hypocrite te nga makambo ya Rafine te alinga te na moni sala na biso Midala Taylor azwi vidéo na nga pa partie moko ya émission atie na live na ye et na asenga na bi gouvernement Rafine Tumba pe asala musala trop na mboka na biso est-ce que boki ko sunga ete eza mabete biso te mona pe ba pululu ba punda bango pe ba mamoli eza mabete Eveline Kamo te zela Eveline Kamo oyo première dame abimisa mbongo po ba punda ye mama Denise ne mutakunda Eveline Kamo Eveline Kamo na ndeko Rafine Tumba différence eza wapi est-ce que lelo soki to senga ke bakonzi ya mboka ba aider bako aider pe kwa Rafine pe longwe awe ke pe kundama na Congo siko ndeko mida yozo sa nanga guerre zo ba Rafine ngwa za nani est-ce que Rafine na Congo ba yebaki est-ce que gouvernement ke kota bozo luka kimutema mabe tie pa na ebembe kimutema mabe oyebi na oyebi selo moko oyebi ke lelo ndete otambola bona poto soto kutana congolais moko akufi ata azana identité te soki toke na ambassade na biso ya Congo oyebi ke ba opesa soutien mais oui ba il faut ba soutenir ye soto oyebi ke oyo aza congolais ndeko intel soto luki communauté to zuite toke na ambassade ba osunga ye ya oyebi na loko tozana biso na posa ba détail te azalaki nani to akeboye azongi to asalaki nini souci eza aza mwana mboka aza congolais makila na biso oyo eza ya bakongolais oyo toza nango ye mpe ndeko aza nango awuti kotika biso tozala na mawa na ye tozala na mawa atiki bana akundama na kimia mutu nyonso oyo aza na posa apesa soutien na ye mutu akoboya aza te en plus bandeko na ngai oyo bosala ba live na ba TikTok Rafine Tumba azalaki journaliste confirmé botuna ba musicien congolais tout Rafine Tumba azalaki journaliste confirmé oyo asala ba émission na ba Fali ba Fere ba Kofi ba Jibe ba Wera Rafine Tumba azala na Africa Télévision na Kinshasa chaîne na télévision Rafine azali film ko ba ramasser kaka na TikTok te parce que bino ba film ko ramasser par TikTok ebimi boye ko sala ba live o bobi ke TikTok ezokota mwa mike Rafine azalaki pena mwana mwasi asala décharge po ba engager na chaîne boko mi comparer na Rafine te Midala Taylor yo za journaliste te
est-ce que Makizembe oyebi na Congo nde to aboye to a les seuls donc to ça les seuls mboka na monde oyo balelaka ebembe mais mutu soka za vivant ba sunga été parce que balelaka ebembe mais comme peut le contraire ba komi koyokela pe ba mbongo ezobima ya ba cotisation jalousie yebisanga mutu neti Rafine aza kokufa azali na ranki na nsona quelques musiciens est-ce que Rafine azali na ranki na bata TikTok non ata kutu mutu oyo bazalaki na ranki Karine Mokonzi kutu azoka mawa yena Karine nde bazalaki na guerre Karine kutu azoka mawa ke moninga live oui asa ba live ya mawa oui ya solution ya bien ya mawa mais bino siko Rafine azala na bino problème te da boyoka jalousie kaka mbe matanga jani kuna 10 000 ebimaki ya banani bambongo ezobima na lancer kaka message ke gouvernement atia kaka maboko na makambo etali ya Rafine eza mabete ndeko na biso Rafine ndenga ke wana kosimbaka esu bambongo te ye pona ye esili eza mbongo ya suka oyo tozosenga mpona koorganize kaka matanga na ye eleka bien et puis na Congo nde to aboye biso toza babantu matanga fête basala yango mutu moko te benga famille basangisaka donc tobenga yango na biso bakongo ntintsani oyo atie eza mpe ndenge moko na matanga donc mutu nyonso oyo aza na facilité ya kosunga na matanga ya Rafine Tumba sunga en plus mutu moko te balela ye na mbongo na ye moko ata ozalaki nango ata ozalaki nango ken bakobimisa kaka mutu nyonso balelaki kaka na cotisation même ozwi baprésident de la république omona Zimbabwe atindi part Namibie atindi part nini etindi part mpona mata tout le monde balelaki na mbongo cotisation non comprendre te mutema mabe et puis nyonso tokosala na weekend mpiana ezalaka na bato misusu baosepela na ote ata oza mutu ya mosantu ezalaka na bato nga nazala choqué nga namona ba live mosusu bazotia kombo ya ba mama ya ba première dame contrier bazotelemi la première dame boyebani te bosolola te eloko les blancs de Bruxelles gaz na gaz toza na mawa toza na bato ya mawa mpe basungaka biso baya Théo Zambrota baje Gauthier Mascot baya Willy Musheni baza wana batriske makengo toza na bandeko oyo nayebi te ndenge tikiri badani pova organisation na bino ndenge bokosala etanke bajournaliste oyebi te bandeko kati ya Liège tokoyeba kaka ndenge nini makambo ekotambola comme ça mutu tu aza na facilité akosunga asunga oyebi sana makambo matanga oyo ya Rafine Tumba boke nango boye mukolo keni pia na kokufa boya te soko yo na kokufa po makambo ekomokele mabe ose sikoyo fe nayebi te oyebeloko ekamwisanga sikoyo na otala seke ya lider ya miso ezala mokuse nayebisa oyebi na mposa okufa eza te okufa ndenge sikoyo oyebi ya liwa ya Rafine Tumba oyebi nga esalingani oyebi keteyinga liwa ya Rafine Tumba antuka na okende kokota na nini babenga yango nini oyo bada komisombela deja ndenge baolela babenga yango nini na assurance ya liwa assurance ya liwa ifo nakomisa nga na bana parce que c'est très important déjà so na banque ntango baopesa ozwi ya contrat na yo batino carte à visa na yo nyonso ezala deya makamwa nyonso ezala na kati mais Rafine akufi bato ezala ifo banda kofuta mbongo chaque mois lever on va prévoir na moi ça fait mon rebelle te ba 30 €, c'est belé c'est belé ils ont musu ba 3 € ba 6 €, ça dépend musu ezala ba papier corps na yo musu ezala ba okunda sur place ça dépend kaka moni lelo soki tozo bongisa lobi na biso te ba bela ngo ezalaka eloko kongola bangaka koleka liwa ezate si onke to okende kaka kongola zotala sona kezo assurance makambo liwa peut-être amona lobi ya ko ozobake ba kongolais ba hypocrite ba kongolais bolanda biso boza ba hypocrite na balive boloba makambo ezoleka na este baboma bandeko na biso kuna bolobelaka yango te bino kaka babanalité ya musique Rafine akufi bozokomi ofinga ebembe asalaki boye oyo abimaki na afinga te bakomi olandela na bolingo na ye na Blaise oyo azalaki nde mbanda ya Riachu oyo ye na Riachu bazalaka mpe balezi
bokomi kobimisa makambo nyonso apo mokufa ya mutu ken pia na mutu so akufika ka ba interprétaka bazo interpréter baliwa ya batu nyonso makambo batu nyonso voilà makambo nyonso na o sala na o sala te voilà ko tellement moyen azonga expliquer biso ezate to zala kana mawa ndeko akundama na ye en paix voilà comme ça totala makambo ya bana ndenge nini bandeko bofinga Rafini na ba live na bino peut-être botikala po sola na Rafini te botikala ozona pe na problème te na minute oyo bofandi bozala bino bia bana Rafini na minute maele za kosila babi te mama na bito zala na mama na biso souve na ba comprendre te sou ya bombeli bango azana na hôpital on ne sait jamais tu vois ba bombe ngona na mutema mais elo moka na koloba obi ke Rafini ninga kanzela ma aka neka otika bana ah oui hein yango emonani asala effort nyonso atuka bana na ye bazala bien ah oui yango na vie soki ozo vivre luka déjà solution bana na yo position ya bana na yo lukango ah c'est ça hein luka position ya bana na yo ta Rafi mon frère ne laisse la en fait est-ce que ken piana na katiote nga bana na botama ti lelo nde na fandi awa na kutana na Rafi Ntumba te na yebiete na yebiete bokutana boyote kutana te mais na se déplacer pourquoi on se déplacer yeke azalaka na bandeko na nga bandeko na nga ba comédien azalaka na bango ba musicien azalaka na bango bino tout azalaka na bango donc c'est-à-dire na omona oyo ekweli ken oyo ekweli ba journaliste ekweli nga voilà mawa wana kaka elati nga de son vivant boye na yebi ete mais aza ndeko mais na tala na ba émission na landa ba émission na ye aza mutu oyo nalingaka trop nalinga trop mais nazwa chance akutana te omonde tozala na bamami boye Karine Mokonzi totikala ozala na ye te donc tina fandi awa eza kaka mawa na nga oyo ya pasi kobotama et puis congolais tout banda wabotama sera Mobutu na kala tina lelo na wabotama lelo so abotami biasa na mwanda ndamwa kindokine deya congolais tout leader miss na zokola kindoki epusana leader miss nazala na Rafi na Kinshasa to sala immeuble moko na botu wana to sala immeuble moko biso na Sembe ba Rafine bazalaki likolo na biso na Africa Television Rafine tozana na Kinshasa na kete Turquie na kenda kuta Rafine déjà na bana na na Turquie ayaka alandanga tina hotel to fanda na na restaurant asombelanga biloko na restaurant Turquie awa na Belgique to mona ni loba ke belé boke na moni pe place l'élite keno l'élite nde président Mike Leli Gilles Motalata la Leli Karine Mokonzi a Leli mais ken yo l'élite baza ba wana za kolela ya théâtre wana baza lela ya théâtre ya comédie na émission non ba le kutana na Rafini awa to kutana le 21 avril il y a 2023 le 21 avril ya 2023 afaza kutepa afaza na chambre na ngana bana na ngaba afaza na chambre na mbetu na ngaba awa ko na fora place to uti na pala oncle na chambre na ngaba place na zaso na te chambre na ngana lala ka Rafi na lala wana ezalaki faite ça l'émission komaka soir moi na zo déranger moi na est-ce que alingaka na mutu chambre metelingaka mama bana OK sikoyo lekaki toye ti awa Rafi afaze awa na afaze na ngana salon na otala ka zolo ya Rafi ba zolo na ye zolo lokola mundele tala mwana mwasi beauté mipende yaya mipende kolaka oleki Rafi Ntumba na nini yaya vi oyo oleki na nini asali mokili metala liwana ememi ye liwe ezanga mwasi alali pena bobo omona pena mwasi alali siko ya yo kokontinue kofinga ti wapi bonso ekomeli yo na tour na yo yebi oyo bato bakoloba na tour na yo ya tobanga nzambe mokili eza nango toka bapaya mokili eza nango mokili ya tutela tolo tozala beaucoup plus bato moko tozala be simple tozala bato moko simple ya nga banda na mona tant tokola muta liboma moko bakunda ye eleki nango quelque mois sikoyo tokufela na kati ya quartier mama na prêtre ya l'art webi sikoyo baketi mula libulu webi wapi webe na muta liboma wana batie wana bakundi webi sikoyo tango na fanda na mwana muke na tali na lobi vi oyo tala mutu oyo banda oseka siko tala na ye mutu ya mbongo bakundi voisin yo so ozalaki grand prêtre déclaré sikoyo alongolo wana batia musika yala vi oyo pe vite tika
Tomi kitisa vraiment, tomi kitisa. Rendez-vous biso nyonso na 1m50 na mabele. Omoni mabele oyo. Eboyaka nango eloko te, so ibwaka na yo. Bakotima libulu place nyonso bakunda. Bino boseka bato bakufi. Est-ce bolegaki pololo na succès? Bolegaki Jani o atikisho na succès. Boseka Rafine. Est-ce bokoma na niveau ba reconnaître bino na Congo ndenge ba reconnaître Rafine na musala na ye? Est-ce que bango ndo baboye? Bande kona biso pe asona ba masirika. Parce que baleki ba masirika. Boleki vie Zacle na kitoko. Est-ce que baleki vie Zacle Zacle akufa te. Est-ce que baleki pasteur de les amis na kutu na bosani pasteur qu'ils amis te hasard. Est-ce que baleki Marie Misam ndenge azalaka? Même na kolata, même na propriété, c'est boleka Marie Misam. Sarato la hippopotame. Azaneti makizembe to na matanga te. Mais moi ça kitoko akufi, moi ça mabe atikali na afinga ye lisusu. Te makizembe to na matanga moni mutu nyonso aza libre osala ba. Mais bazofinga. Yebi pourquoi zo sala ngo? On a nini bazofinga. Donc ye moko ayebi. So awe komi ba répondre ba yo lobi to na matanga. C'est que toka ta na biso miso to na biso. Toi matanga donc. C'est que toka na biso. To luka des solutions o eza communauté yeba. Ba choisir matata ngo mbongo apesa ka bino ba comédien. Non mais kasi ye ndenge eza wana eza azana association azana batu mumba oyo ba travaka na ye. Choisir matata samba que sali coteria. Choisir matata solo la kaya. Ko solo pe makambo. Ede na bande ko mususo ba na ko taper makambo. Oui, pourquoi pas? Wa kufia ndeko na bisoti. Ezaka choisir matata ti tona ba prêtre belé na Congo. Hein? Toi ba sous les kauka. Atimi bela kauka. Mutu na biso auchoza awa. Sous les kauka. Ye mutu auchoza na biso awa. Sous les kauka alingate. Alingate pourquoi? Ya wa kufia za Congo. Moni kati muze mona ke lobi na podium ya Moïse Mbie il fallait mata ba na muza mata. Bubu lendela zaki na escalier nda mata bato. Moni makamba sali muzete. Asali ni susu. Yenda zaki chef de sécurité ya Moïse Mbie kuna tite. Yako mata place vero wa Rosa. Muze Moïse Mbie ache bo amata. Ayebo bubu l'escalier bi dégage. Bubu lendela likonzi protège. Okwa ebepe biso za na moza mutambongo ebele. Ezaka ka toi va prêtre belé puis toi va pasteur belé va prophète Emmanuel Dodi. Prophète Emmanuel Dodi c'est tout. Le prophète Emmanuel Dodi senga lisung. Toi na basali ya Nzambe oyo bazalaka na mitema ya mawa. Ba contacter biso, to pesa ba contact ba directive. Tomeka nano siko Rafine azalaka pe petit ya wera. Grand prêtre Werason, le roi de la forêt. On a yoka pe wera sungi mutu te na malambo ebembe. Wana yo tolobi. Bon, okotangela ngata moko. Okotangela ngata mutu moko akufa ka oya soyaki ya. Oraja kula kutu mutu na kufa na bandal. Ba famille le laki falinda ya pesa foto biso ya pesa kate. Vient na biso ya Alice Baba. Yamso na solola. Ya kenda ande matanga. Alice Baba za mo te na loba te. OK, na pesi yoka moko a solola. Donc mususu ezalaka azoluka peut-être mais yala makamususu ke natande ofandi awa makamusu yo po yebi papa pe bazala desi ebemba shaka Kongo ndenge umelaki shaka Kongo azaki pire mutu ya wera bazalaki ba pire mais président wera pe akosala pe lettre boye na présidence na gouvernement na kati voilà tu vois la situation bimaki après komaki koto mais oh eza makamoko clair mais ngai et tant que leader ami si son Monica makambo ezo ke ne mbutu congolais kota lobi boy na okende tikuna na ke signer kunda mana poto voilà na nepe ba kola na poto oui solution oui c'est solution to soit na baka oui soto moni e komi obenda zonga kuna nyawa ye moko na bundi vina ya longo banda kongo tina poto ye moko bongo so na okunda eka batma potana c'est simba te apunda poto point bas comme ça na ba kola ba kenda kotala tu peux ba congolais allié je pense ba papi perdre bazali ba bi akunda mawa oui oncle Patrick ya misi na peso ba mote vient na luzo mbata c'est Apoli Lumumba
napesi bino bambote ebele South Africa second round vers Luizo Mbata tosoki na biso parce que tokende olandela nano suite comme ça toyeba ndeni tosala. Ouais, mais en tout cas que déjà ngana voté nanga déjà Rafine Tumba si ça ja kundama na poto kundama bah oui bana na bazana ba mineur ba kotala dimanche ba kochata mo propriété ba assistance bon le la congolaise pe bakunda yawa bakunda yawa azana na poto Simon Bongo soki Simon Bongo azali vient na biso pe à son âme grand maître Paille touta ekotala na pesi président José de Londres bambote autaki Suisse ayaki tokende mbale somboye asali nini ya viva longwa ekati bien